Zandenga, JDK, John Diamonica, Nzambe ya mwana moke. Viens dans mon port, mon konzi, Kofi Olomide, les jeunes patos. Ornella Yowa, Kabongo. JDK mon pa mon konzi soda poto. John Diamonica. Mon nombalo mon ta moto akolinga baninga pa za moto monene ya kosunga ninga. JDK mon pa mon konzi. Balo baba linga te yonde. JDK mon pa mon konzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mon pa mon konzi. Mon nombalo na mposa miliki mpa ebolinga bato. Ba Congolais na ba Français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto Nalobaki na bino bandeko France et baby. Bandeko boyoka malamu on a bino lelo comme sujet. Ngai naza prophète te, naza Moïse te, naza pasteur te. Oyo nyonso nazali koyebisa bino. Oyo nyonso nazali koloba. Yangoyo ekomo salama. Oyo nyonso na betela bino masolo makambo tali mikanda ndenge ba français ba komi ndenge baza ko se comporter. Pourquoi baza ko se comporter ndenge wana? Ngai na yebisa bino que naza mwana ndako. Naka opesa bino information parce que bozali oyanga. Nulle part ailleurs, moutako pesa bino information on a pesa rabino makama mikanda boyiko tourne à droite à gauche na bamboka o batu bavandi ba congolais bavandi moutako pesa bino information mikanda zate. Ngana pesa rabino parce que boyeba surtout ezole kana France et puis boyeba que ba oba na France ba yeba ko panza message na bandeko o baza libanda. Bandeko France eza sous na mbongo te, France eza sous na mbongo te. Par contre économie à France est en baisse. Économie à France est en baisse. Avant na musika. Bomoni ndenge depuis bakangi banzela en Afrique. Batuyo oyo ba place oyo nyonso oyo France bandeko kozwela mbongo. Bakanga yango. Et méchant wana kanda wana France azofutisa yango na immigration. Ndeko nanga zala mayele. Yeba ko va na mboko yo, yeba ko s'intégrer. Je sais bien, okolobananga ke metozali intégrer mais baza ko nyoko la biso. Oui, certes za mboka na bango baza ko nyoko la biso mais zala toujours l'intégration, yeba toujours ko tambola, yeba ko va na mboka oyo bandeko nanga yi. Makambo eza ko bongwana bokoyoka o bokoyoka. France yasu na mbongo te. C'est-à-dire que les autres mbongo na ndenge nyonso yango bomoni ba plan nyonso o ezaki social financièrement bakangi yango nyonso ba mbongo o banaye ko futaka biso facilement les femmes seules tout est maintenant contrôlé ba mbongo banaye ko pesa batu c'est-à-dire que soko lingi ozonga na yo volontairement bandeko nanga boyebi. Boyebi ndenge zalaka na France, c'est-à-dire que France a poussé batu bazonga na bango na bamboka na bango volontairement moyennant 3 000 €. France ezali ko pesa 3 000 € à 5 000 € soko lingo zonga volontairement na mboka na yo. Ba Roumain, ba Yougoslave, ba nyonso ya pays de l'Est, bandeko sala ngo tellement souvent, et vous allez entre 3 000 à 5 000. Ba yo comprendre, ba yo kitana 3 000. Bandeko nangai makamwana na France abu pia esili. Ça dit que France a eu une décision, soko lingo zonga na mboka na yo, mi bongisa luka solution, somba biye na yo zonga.
O ba pesa yo billet, ba pesa yo mbongo argent de poche, o zonga esili ba boyango eza lisusu te, ba oti ko voter yango. Yo muto ndimaka te o soda pota lobaka, yo muto ndinga koyoka te. Bandeko na ngai France et baby na beta ki sete na lobaki, ba lobi te soda poto yozo kosa. Voilà, ba makambo yango yo ekomi koya. Na lobaki na bino France ezo pesa mikanda kaka soki oyebi koloba français. Olobi te za lokuta. Ba uti kolekisa loi. Avant que na makambo mikanda, il faut koyeba la langue de Molière. La langue de Molière et Nikoloba, il faut koyeba koloba français. Maintenant ba komi, c'est-à-dire et comme na kati ya loi. Soko ke makambo mikanda ba ko juger liboso na ndinga. Il faut koyeba koloba français. Yango na lobaki na bino ke boye kolaka français, bolinga bolobaka français na milieu ya batu na bana bandaku bolobaka ta français. Parce que makambo ko renouveler mukanda, makambo ko landela mukanda, makambo ya ba demande mukanda nyonso ekoleka sikoyo, il faut koyeba koloba français. Il faut koyeba ko se défendre en français. Mais pour boyo ka sola poto, il faut kana koma mundele. Alors, bande konanga ibalandi ya JDK mopa mokonzi soda poto. Merci na patience na bino, merci na confiance et fidélité au bo pesa soda na bino, Yami Kili eloba Jean-Louis Lubandi la, botika na kaka moko l'unique, le seul. Oyo na la kabino ba vérité. On a la fierté ya communauté congolaise na kati Yami Kili ya poto. Bandeko oyo nyuso ya limba na libosa zona na soda ya poto. To s'abonner massivement et gratuitement na chaîne Nabino ou eza ya biso nyonso na kombo ya JDK Mopao TV. Ko s'abonner ezalaka nango ofele. Bande kotoye ba kotiaka ba j'aime. S'il vous plaît, pardon, bo panza vidéo, bo yebisa bande ko non ba s'abonner te, bo s'abonner et pas ndeko na bino JDK Mopao mokonzi soda ya poto, chaîne moko éducative, chaîne moko pembe pepele. Vérité sur vérité, awa mafinge zalarate, awa polémique zalarate. Alors, bande konangai, nazana likambu ya koyokisa bino lelo, mais na olingana liboso, na pesa mbote, na ba o bazo sunga chaîne, ba sponsor, ba o nuso financièrement, physiquement, moralement, ba conseil, ba encouragement, en tout cas, vraiment bazanga rate, na ko pesa mbote nangai, na Salon Micha, coiffure et beauté, 27 000 Évreux, La Madeleine, place Kennedy. Nakobakisa na Nina Exotique boutique na Arpajon 91 na département ya Essonne na région parisienne. Napesi le boss John na boutique exotique Mam Africa na PCR Évreux La Madeleine. Nakobakisa mbote na ngai na mère double oyo ya Vie Souza, toujours na Évreux La Madeleine. Maître Alain Lyon, bambote na na Sanois na 95. Na pesi mbote na ngai na les ressembleurs Gianni Kabwiku, en tout cas, ba mbote na ya soda ya pote siko zali, na kobakisa mbote na ngai na Marius Bayende, et siko zali, Rifin, Makiona, le docteur, ba mbote na yo, papa Jean-Pierre Mavakala, na Savini le Temple na 77, ba mbote ebele na libota mobimba, na kopesa mbote na ngai na Samouraï Manzau l'italien, l'homme ya Elamba, le grand sapeur, en tout cas, bambote esiko zali, et na kobakisa mbote na ngai, na vien na ngai, Gentini et Fonja, na kata Suède, pese na ngai mama bambote belé, le justicier, Dijanon Fitu, mokonzi ya colonne na kati ya Allemagne na Bundes, bambote ebele, et na kosukisa na Aiko Maneno, motema ya Mama Hortense na Deka Danemark, pese langa bambote na mama na biso, pese langa pe bambote na papa Atos
na Vernon 27 na France. Alors, bandeko na ngai ba congolais nela nuka masolo ya vrai. France ezui ba décision moko na epseki bino ba oyo nyonso baza ko voyager ba voyage ko sila. Ba mindele ba fongoli misu bazo contrôler siko ba voyage parce que ba na besoin ya mbongo. Kabola vidéo ndeko na ngai partager vidéo eko songa ba te belé. Ba na besoin ya mbongo. C'est-à-dire que lelo oyo nakata France ba komi ko surveiller ba compte na biso ba mbongo oyo to bombaka na compte épargne. Ba komi ko surveiller ba assurance na biso ba assurance vie. Ba mbongo oyo tozo bomba pour na ba assurance vie est komi contrôlé par l'État. Ba komi ko surveiller ba kwenda vutuka e ba voyage na biso nyuso to sala boroyo kabino moko awa ba lobi mingi ba ko pointer ba pays oyo sensible. Ba pays sensible na mukili oyo ezaka ka Afrique. Donc baza ko pointer biso doigt, baza ko lakisa na biso que oleba lo baga ke ba Afrique ou ba africain et ba lobi le pays sensible et kozala na contrôle moko renforcé. Ba contrôler ba voyage na yo plus de 4 voyages na Libanda ya France bandeko na ngai keba. Soki ba contrôler dossier na yo bien ba ko botola mukanda et ba ko botola mukanda pour na nini parce que tant ba kotala ke obimaki 4 fois na année moko au voyageaka sans raison et que batali mukanda na yo statut ya mukanda na yo batali durée ya musalo sara na France soki ba moni ke ezali ko correspondre te na ba critère ba botoli mukanda nega na ebisa oka ke oyo koleka soki ba comprendre que bimaka ozoke no bomba ba mbongo na Afrique ozoke sala makambo na Afrique ozoke no sombaka ba biloko na ba pays étrangers au même en Afrique ba kotala ti ba kobotola o mukanda parce que ba lingi mbongo na bango etika na France. Balingi mbongo na bango etika na France, donc bientôt ba ça le système moko, c'est-à-dire que ba mbongo nyonso to ndo chaka na ba Western Union, o nyonso na routine na ba MoneyGram, na ba soki ria, ba mbongo nyonso na d'ailleurs boyebi kutu et c'est comment déjà contrôler. Et comment contrôler, c'est-à-dire so ngoti na somme moko boya mingi, il faut justifier. So que nous mbongo na compte, il faut justifier yango. Nyonso na l'État azokanga biso ba mbongo na biso. Alors bandeko na ngai boyoka bolanda oyo nini elobami oyo nini ba français bazo prévoir à partir du 1er juin 2025. 1er juin oyo 2025 bandeko na ngai lokito ezokweya bolanda oyo eza ko arriver bientôt. Tolanda. Si vous voyagez plus de 3 fois par an à l'étranger, vous serez automatiquement fiché pour contrôle douanier renforcé. À partir du 1er juin 2025, cette mesure entrera en vigueur dans le cadre d'un plan national de surveillance des déplacements internationaux. L'objectif affiché par le gouvernement, sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, est de renforcer la lutte contre les trafics, les fraudes fiscales et certains déplacements jugés suspects. Concrètement, dès votre 4e voyage hors du territoire français sur une année civile, votre nom sera inscrit dans une base de données confidentielle accessible aux services douaniers et au ministère de l'Intérieur. À votre retour, vous pourrez faire l'objet de contrôles plus poussés. Fouilles, interrogatoires, vérification de vos achats à l'étranger, voire analyse de vos mouvements bancaires. Selon les informations relayées par BFM TV, les voyageurs fréquents vers des pays dits sensibles pourraient même être surveillés de manière ciblée. Officiellement, il ne s'agit pas d'une interdiction de voyager, mais d'un encadrement renforcé. Boyoki bien balobi bapekisi ko voyager te. Mais ceux qui au voyagaka fréquemment, les voyageurs fréquents vers les pays sensibles, donc les pays sensibles les anini Afrique. Ceux qui au zongi bakosala o babengaka fouille contrôle
enquête renforcée, sévère, pour na koyeba, et l'on y a ça la kuna, koyeba na compte na bambongo combien bimaki, ba olinga ba yeba prix ya billet na yo, et ceux qui au sali voyage plus de 3 fois, donc 4 voyages hors territoire français, Libanda ya France, bako fichier yo na ba donné, c'est-à-dire que au coma cible na bango. Et au final, bandeko nangai ba lobi nyonso touté. Bali ba lobake, tant ba remarqué que obimisaka ba mbongo kendaka na Afrique. Au sara ba voyage 1, 2, 3, au commune na 4e. Ba fichier yo na ba donné na osko baza surveiller yango, ba ota sikoyo mukanda nini yoza nango et ça la nini na France et ça la combien de fois. Ce qui va remarquer que ça la faille, c'est-à-dire ça la milité, bandeko nangai ba botoli yo mukanda. Ba botoli yo mukanda. Neka koyebisa yo au cas où oyebaki te. Pour mingi boza awa na France, na poto, d'actualité ya mboka, d'information bolandaka te. Na minute nga na zolo baboye na 8 ans na ngai, hein, na bimi na uti boulot kala mingi te na koti, na jus d'information na bite na opesa bandeko na ngai. Na minute na yebi ke boza na banganda. Bozulia na bino ntaba, boza kuntabula ntabula, boza kulia na bino ba kutafuna ntaba, tafuna misuni, boza komela na bino masanga, boza kolangwa na bino, boza kosala na bino ba oyo bolingi bosala. Boza na bino ba muziki, ba nini, ba karaoke, boza na bino na ba, c'est-à-dire que boza na bino hors sujet. Ben information nga so pesa bino boye mingi, baza wana ta mususu mona pe a boniko zo traumatisé ba tu boye likamu nini. Mais otala boye ana mukanda te. Ana mukanda te, olia luka boule aloba ke me soda puta zo ba makamba bien. Biso ba to zangi mikanda to luka ko bunda to luka to yeba nini to yo kaka. Mais au monde yepe ana mukanda te mazo bude yo. Azo ko ba pe n'importe quoi, yo ka pe boniko o traumatisé ba to bangi sabatu. Yango mboka ngweza yo. Yango yo comme préfecture, yo comme mbila. Naza na besoin comme préfecture te bandeko na ngai. Mais naza ko yebisa bino ke mboka oye baby. Soza na mukanda te luka o yeba ndenge nini ya kosala. Awa toko ta skona été. Été bako renforcer contrôle d'identité, contrôle ya mikanda. Ndiko na ngai yo ka o yeba kiteka na yo ko yebisa yo. Neko yebisa yo. Dans ce yo zo ngai kaka la légère parce que naza na moto mwindu congolais zaïrois, ozo mona nga vraiment ona lo bondireza na kilo te za l'importance te. Mais ndoko na ngai. Neko yebisa yo vérité. Nulle part ailleurs au reçoira d'informations on a repé Sarabino. Je me bats pour n'appeler cette nouvelle information oyo et je me sacrifie parce que bandeko na bino kaka ba congolais mingi basi ba funda ngai na direction. Boyoki bien balobi ministère intérieur. Au cas où boye bagité hein, au cas où boye bagité. Soda ya poto nazara na kati ya ministère intérieur. Au cas où boye bagité na ninka nepsa bino. Naza na tante na no funda yo pona mikanda. Naza na tante na no funda yo pona logo mo boye esala ngai soki plaisir tuna sala mutu mo plaisir na tante. Pasi ya mukanda na mboko yo nga na yebi onkoleka yo. Nga yebi onkoleka yo bandeko na ngai yo la libanda na malili te. Na ofra wana na ofra. So ba tuni yo kaka ba tuni yo ofra za na ville nini. Ofra za wapi oyebite. Et l'autre moga oyo yebi na mutu kaka le 19 juillet l'hippodrome. C'est-à-dire mikolo yo le 19 juillet l'hippodrome. C'est-à-dire bozo le 19 juillet l'hippodrome. Mais l'hippodrome bandeko na ngai so ba tuni l'hippodrome wana ezalaka wapi. Omona po yebi na ote. L'hippodrome de Vincennes. Mais l'hippodrome de Vincennes est à Wapi. Et ça, dans le département Nini. Code postal lango est à Nini. Oyebite. Et ça, dans la région Nini. Oyebite. Alors, lingaka boyebaka. Boyebaka.
Alors, n'a au moins rapidement, bah, boza peut-être na, hein, Kolanda soda à poto, bozo moi stylo rapidement, zo stylo na ozela. Naza professeur te, mais naza motema munene, kolinga, kokaba, ko aider, eza nango, eloko babota manganango bande konangai. Ngana na besoin mbongo na ote, na besoin ya soki nini te, na besoin ka ya soutien na bino, bo sunganga, na sunga bana na bino, ba orphelin, obokanga bandoki, ba benga na bandaku, ba shege, les enfants de la rue, na foutu la bango minerval, na foutu la bango place balalaka, bana besoin ko lia, bana besoin moi komela moi miliki, bana besoin ya aucune classe, bana besoin va à la l'aise, va la place mourir bien, tout ça les osengaka ka moi soutien 5 €, 10 €, 15 €, 20 €, 30 €, on ne sera au moins nango tout fait nombre. Na yebi ke na poto mbongo za pasi, kasi bosunga soda ya poto. Bosunga soda ya poto. Donc nande kolobake boza ko lela awa ba pasi banini tout ça, mais boza ko se rendre compte que mboka eza ya kobeba. So ba tunio l'hippodrome de Vincennes eza wapi? Ya na département nini? Na nini ebisa ka leloko oyebaka yango ko yebagite l'hippodrome de Vincennes ezali na ville ya Vincennes, na porte de Vincennes wana soko bimi. Bon voilà, moi n'explique nous ces athées. Na yinga oyebaka ke eza na département ya Val-de-Marne na 94. Bana kini obo ganga kuna hippodrome de Vincennes, hippodrome bosali lango pekutu comédie théâtre moko boye épisode na zomona, mais bolinga boyebake l'hippodrome de Vincennes eza na département ya Val-de-Marne na 94, donc na 94. Proche près de Paris. So bimika na métro ka porte de Vincennes, o mona olke musiko mona hippodrome de Vincennes. Alors, Ofra, Obalobi, Office français de protection des réfugiés et apatrides, Ezalaka, na Vilia, Fontenay-sous-Bois, na département ya Val-de-Marne, na 94, donc na 94. Ande konaza ko se poumoner pour na oya bino oyo ezali pour intérêt na bino. Pour na intérêt na bino. Ah en France. Moi na avotaka na âge nini. So ba tout nio bande konanga yi. Bo yo ka soda poto. So ba tout nio en France. À partir de quel âge moi na ko voter, muta ko voter. Ah ba voter kaka. Il faut être français et la majorité nayo, à partir de 18 ans, tu as droit de voter. À partir de 18 ans, tu as droit de voter. Quel est le président, le premier président, parlez bien, le premier président, il y a 5e République en France. Yo yebi, o yebite. Mais vous êtes mon vous êtes makelele, o te soda poto so traumatiser biso. Te na jeb c'est bino o eza vrai. Le premier président, il y a 5e République en France, ezalaki général Charles de Gaulle na 1959. Anita Molenbeek ozoyoka Oyoki. Donc, au cas où Yebagite, Boyebaka, premier président, on dit bien premier président, il y a 5e République. Ezalaki, général Charles de Gaulle, en 1959. Alors, ce balobi na yo, devise ya France, ezali, liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire, ah, ouais, toza libre, bisous sur tout, toza libre, bisous sur tout le monde, toza libre. Toza pe égaux ou égal. Parce que bisous sur, ah, en France, toza ndegmoko, et l'amitié, fraternité, bolingo. Ya bo monaka, na France, basala, fête, ya fraternité.
C'est pour réunir les pays, tout ça, tout bas, sangana, fête ya fraternité, en France, chaque mois de juin. Alors, bandeko nangai, prenez conscience de ce que je viens de vous dire. Nga nazan intérêt moté ya ko traumatiser yo, yoka muto banga bangano parce que ozana o muto voilà, mais nazo se mener o za la vérité. Alors, na osuka nga awa, nga nazana bitumba na mutu te, nga naza na guerre na mutu te, nga naza ennemi na yo te, nga nazo yaka ndeko sunga. Alors, na opesa maman Jeannette na Sarcelle, ba bisou ebele bambote ebele, na pesi Frédéric Nchumbu, vient nga Jean Badra, vient nga Tomski Nankazi, na pesi ya Lady Miché, le commandant na Chine bambote ebele, na bosanite ya Médard Kitenda, l'Épinay, mon grand frère, mon vieux propre. Ya José Mbambi Kitenda na Évreux, na pesi ya d'Alliance Mbabu, na Sévran, bambote ebele, na pesi mbote na ngai na président Libiz Lengo, bambote siko zali, na bagisi mbote na ngai na Elvis Maketa, bambote siko zali, maître Oule Zoye Bomaye, commandant Matadi, na pesi mbote na ngai na Mama Diadi Antaku Mizekele, na Blanc Menil, na pesi François Mouteba, bambote bele, na pesi Pati Mouteba, bambote bele, Maître Hilaire Mouteba, Lydie Mouteba, bambote bisika bozali, et na kobakisa mbote na ngai, na Pasteur Gilles Bodibonza, na Caroline du Nord, na pesi bambote na ngai na Roger Bonza, na kati ya Caroline du Nord, on est ensemble, et na kobakisa mbote na ngai, na bienvenue Bianco, le président na Katia Le Mans na 72 na département ya Sarthe ba mbote na yo ebele et na kobakisa mbote na ngai na Didier Masaya ba mbote siko zali malgré obakisa soda ya poto ya Tati Malonda na Marli Gomon adorable adoré Kabeya ba mbote ebele et siko zali na pesi Rachel Poba ba mbote ebele na ville ya Mont na 77 et na kobakisa bambote na ngai na Hermano Miguelito na 60 na Loise, en tout cas bambote esiko zali ndeko na ngai et puis na kosukisa na Jerry Lubaki na Mama Louise na Bruxelles bambote et belé. En tout cas merci na bino surtout au bolandaki sur les photos, merci na bino surtout au boko s'abonner. Merci vient ngai Milo Milex Muntaba na Canada, yebisa bango ba s'abonner, Aimé Bukaka na Canada, yebisa bango ba s'abonner, Landu Dibanza na Canada, yebisa bango ba s'abonner, et puis na koyebisa na Papa André Mumpaka na Katia Monte la ville na 77 bambote ebele, merci, et na kobosa note Mama Dorcas Balanga na kati ya Monte la Jolie 78 ba bisou na yo ebele ya soda na yo ya mikili bienvenue mama bienvenue BN Ngonga officiel TV na Royaume du Maroc ser na biso ya yolo bambote ebele ba vie na nga ya tout noir na terrain ya Kamina na Yolo Nord bana Dallas bambote na bino bisika bozali merci na bino surtout o bolingaka soda ya mikili. Merci na bino surtout au boko s'abonner. Merci na bino botika ngai te bosunga ngai na besoin na bino. Je sais que c'est pas facile, mais je pense que j'en suis sûr que na motema monene oyo bozalaka na yango ya kosunga tokosunga ka ba na biso na muke komonana. Nzambe alola, nzambe ya mpungu, en tout cas atika bino te. Merci na prophète Jacques na Cape Town na Afrique du Sud, BL Image. Bambote na yo siko zali. En tout cas, José Yungu, l'homme simple na kobosa na yote. Deshodenar TV, noko yabana le Terminator. Et na kosugisa na mon ami personnel Radio Lokole, Fiston Pelende, Tata Sedek, Bambote Ebele. En tout cas, Nzambe ya Lola a Tikabisote, Yagi Berdi Banza, le monument, ya Caroline du Nord, Motema ya Mama, Geneviève Dibanza Gou. Et na bosani yote mwana ngai Rosie Dibanza
En tout cas, vraiment, bambote, et pas il y a papa Nabiso, Chico Kanyeba, nakati ya États-Unis d'Amérique, Nzambi alola apambola bino. En tout cas, merci. Tu commis la prochaine émission. Ciao, ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonuka TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.